la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Mais si vous bandeko bazolanda biso bakomi kokoya mpe na ba confusion. Biso toyebi ke na nkamba tobengaka papa Simon Kimbangu Kyangani Nzambe. Epa na yo tozokutana lisusu na Nzambe mosusu. Finalement sikoyo batu bakokende ngambo nini po batu bakomi na confusion. Nyonso wana sikoyo ngonge koki ngai batini ngaka kotinda ngai na lobite ke bobenga nga Nzambe batini ngaka kotinda ngai naza délégué ya mokili babengi Afrika. Tata Kimbangu ndenga lobi Tata Kimbangu abomba susu ngai te abimisa nga na mokili ye mutaza témoin ndenge abenga kangai ndenge tosololaka na molimo eza susu bongo te abimisa ngai boy na mokili apesa témoignage ke mutu oyo azwi charge ya mokili oyo Tata Simon Kimbangu apesi ezali nde yeyo. Donc si il faut asala yango do bavandisa yo mabele faut bavandisa wapi yankamba to ya mbanza nzanda awa. Papa Kimbangu alobi tangu nango ekoki na tonga mbanza nsanda lokola makambo na ye nyonso mbanza atika ngo na mabele ya mbanza nsanda tangu nango apesi charge na tonga nsanda na tonga nkamba mboka nyonso mibale eza ya ngai. Tata Kimbangu alobi bongo ye moko Simon Kimbangu oyo ya ngai na nkamba ye mutu akopesa nga na kiti na yo yango yo fanda wana yes koyo alongwe yo mutotika liko reni ngai nde oyo bazopesa ngai yango ne nazopesa ye ezali te ke non pardon papa vanda na no place wana to comprendre te tant bazui babimisi yo na mission ya batu mission ezali ndenge recommandation meeting de pesami yonde ba bimisa yo na miso abatu et puis yonde muto obimisa ba vérité mususu o etikali okamba lingomba sikoyo papa Kyangani akolongwa na kiti wana vanda kapoto mona kiti moka pembe wana na verre na kati akolongwa place wana yo o remplacer na kiti wana ou bien kozaela ndenge nini poto comprendre tata petangwa lobaki kiti o na pesa ki pa Kyangani yonde muto zo fanda wana bo sekeleza lisusu te sekeleza lisusu te yone muto fana wana ozongisa Nzambe oyo yanga oyo ngai na yokela pasi ba mamozolo baba pied gauche ba ya obenga yo kuna kasi mokili fe ngai nazoloba makambo oyo tata Nzambe oyo apesinga yango ne fona loba mokili bayeba voilà la télémi kaka pour en tout cas et moi tangu na nkamba tangu na kendeki na nkamba kuna oyo babane ko yana ndaku sekele wana fubu monango balobi boye tokoti na biro moko papa liputa yo pena biso toza basiya yo tolandelaka yo banda kalame tomonaka yo mystiki bazo tunanga est-ce que zanganga ngabi nazanganga est-ce que zanganga ngabi wana nkamba bakonzi oyo baza pembeni na pape yo ozanganga ngabi nganga na ndenge nini biso tolandelaka yo tina ndako na yo toyaka me yo yebi oyebaka te toyaka tina ndako na yo tolandelaka yo me tokokaka yo te na nini wana toyebaka te soko zalaka nani zanga ngabi c'est que ngai naza motinda mi Tata Kimbangu naza nowe ya bayindo ngai na zui mosala na maboko teke nakene ko me Tata Kimbangu Nzambe mpungu tulendo ayelinga combien de fois Tata Kimbangu ayelinga combien de fois Tata Mpadi ayelinga combien de fois Nzambe wa banzambe ayelinga donc sikoyo ngai bapesinga charge na zonge sa bonzambe ya bofidika oyo moyindo anyokemela oyo Tata Kimbangu akangemela ndenge Tata Kimbangu atininga bisika nyoso kende boye na fona kokisa tango bango siko balobike yo biso pena en tout cas lokola tolandelaka yo pena biso toza basiya tolandelaka yo tomona ko muta misiki nzoka bango nde oyo babande ko yapa nanga oyo basenga ngai nasenga pa Nzambe
nzambe abakisela bango 2 ans to 3 ans. Voilà, sikoyo wana bazaya malamu plutôt bazaya ya mabe. Wana bandeko baotala nde baopesa réponse. Likambo oyo tolingi to yeba mwa moke. Tango bolobaka ke bino batu boloba yango ke nkamba kuna eloko eza lisusu te. Mais sikoyo yo moko ozoyeba ke esika ngo eloko eza lisusu te. Soko okende kovanda na kiti oyo esika eloko eza lisusu te ndenge nini. Tata pesi charge bonzambe oyo tozongisa ngo oyo bango ndenge bango basalela yango eza teke sikoyo nzambe oyo siko ndenge basangisa ke nde kolo Yesu mo tata ke mbango aza motinda me ya kolo Yesu bongo lisusu te ate ya susu bana bongo te ndenge atindi ngai ate ya susu bana teke tata ke mbango aza motinda me ya kolo Yesu ate ya siko ndenge nini ate ya nzambe oya bokoko na biso mpungu tulendo tata ke mbango mobikisi na biso mpadi buka makengo ntuka yene molagisi nzela ya bayindo ndenge babungela nzela nzambe ndenge tata mpadi chaque bato bazana mibikisi mibale chaque kona mibikisi mibale sikoyo nzambe mokeli alobi yonde moto fo zongisela nga bo nzambe oyo nga na pesa na kati na mboka afidika yango sikoyo lelo avapesi nga charge yebisa papa Simon na nkamba sikoyo sekele abomba lisusu te abimisa yo na mpwasa biloko nyonso oyo ewuti likolo ndenge bakabwanaki na Yesu ngana za témoin ya Yesu na tata Kimbangu ndenge tata Kimbangu apesaki ke bokonzi pa Yesu kulusu diende ditukiri kuna Zulu budi kana lupango kuna basuki ngere defila kuna nkamba ye moko tata Kimbangu na ngai aza témoin donc aza témoin na makambo o tata Nzambe apesinga oyo yo kinego tika siko kinego tika d'une façon physique na molimo te na molimo te eza biloko nyonso na kene kotika na ekoti nanga ona lata Lubumbashi eza kuna pana ye donc biloko siko ndenge pozo récupérer pouvoir na yo eza na molimo te na nzoto na molimo siko yango nazo loba siko kimu na molimo susu te siko tata lobi abimisanga boye na mpwasa na molimo lisusu te eza te tanto to benga na ndenge to benga na telefoni ndenge anakendaki mangengenge aye ko tikela ngai tango na zongi tango na keko bimisa satana tango pe na zongi le 6 avril na keko bimisa satana na nkamba bo sata batu ebele baza kuna na nkamba baza ya mabe ebele sikoyo tango oyo sikoyo tata linga ningisa mokili ndayuswa soki kozala ndenge nini boyoka sikoyo tango ekoki na oyo pe bazoya bapaya o bazoya mabe na malamu bambo te yebambi zela na pa popo zela na silisa yango sikoyo na lobi ba o bazoya ya mabe na malamu oyo balobi ya mabe na malamu sikoyo lokola ngonga ekoki tata sikoyo alingi asala miracle na ye mokili mobimba mindele na bayindo bamona monene ya Nzambe mpungu tulendo kolo mwinda oyo lakisa mwinda na mokili mobimba yango nde sikoyo ngai sikoyo makambo oyo tata Kimbangu alobi ke ezala susu ya ba secrete abimisa yo na mpwasa yango nde sikoyo ngai fona koma lutu wana oyo wana nakene kotika po seti biloko eza kuna lutu wana nakene kotika kuna feza na maboko na ngai minduki wana oyo protégele moto oyo alongi yango fe donc ndenge na zini ya boy siko oyo naza nango kaka oyo minduki oyo ya basoda oyo ya 12 soda oyo apesenga na Lubumbashi place babana ko betela ye oyo do 3 minduki na kena ko zwana na mai kuna babengi mbuma ezalaki 3 minduki sikoyo tango na komi na Lubumbashi nzoka na kweyaka banoko bino bato bayebaka makambo wana tango na kweyi munduki oyo munduki oyo ebukani tango papa tango tozongi na ndaku alobi oyo eza ba revolver foko na pesi bango na basoda oyo 12 soda oyo abimisela nga na Lubumbashi atie bango chaque poche 12 soda sikoyo oyo eza minduki na ngate basoda oyo baza 12 na ba poche oyo chaque libota na soda nango donc nkengiri donc mobatela libota soda wana donc 12 nyoso ataki bango na ba poche
na minduki na bango yangoyo ngai na kweya ki place babanda ko betela papa Simo Kimbangu makamo oyeleka wana boyo baza ba témoin bango nde batu bayebi ndenge babanda ko tutela nga wana yango nde na place pe to komaki na nzete oyo ndenge atikaki bilaka ya mbanza nsanda ke ngai na mbanza nsanda tango atiki bilaka ke moyindo akokoma mondele akokoma moyindo moyindo okoma mondele na Lubumbashi pe kuna aloba afana na sika ya nzete ndenge ngape alakisinga na fana na nzete oyo bisika pe na Lubumbashi bapesa témoignage ke tala place oyo tata Kimbangu afandelaki alobaki moyindo akokoma mondele akokoma moyindo mebilaka ya mbanya sana lokola nga na kokisi ndenge tata Kimbangu atika bible pa ya koko na ngai ndenge makambo nyonso nazo na kokisi 77 makambo nyonso apesaki ngai ekokaki nyonso sikoyo ngai lelo alobi tata Kimbangu kiamu oyo aza na nkamba abimbisa sekele nyonso na mokili mobimba musala oyo tata Kimbangu apesi abomba lisusu te. Voilà papa Bobo mutuna moko yelinga na mutu et puis bato baolanda biso bakotuna ngo naloba ngo na malembe pa Bobo matula esko zuluka l'arte ozuluka mbongo te na makambo mbongo ye moko tata Kimbangu mutu akopesa ngai mbongo nazoluka mbongo pa mutu soki naluka mbongo le soki ndenge nazabo soki nazalaka mondele leta kaka oya biso mbela protection ngai mbela pesa ngai pe mbongo na musala oyo nga nasali na mokili tata Kimbangu alati nzoto oyo akati bilaka ya mokili mobimba bongo leta soki nazalaka mondele leta oyo mbele ya protection ngate bon soki ba pesio mbele ba pesa nga ba mbongo te voilà soki ba yepe na balobi bon makambo zo episa biso bon tondimi na biso mais bon moi ba ke salaire yango yo zwana ata moi $1 million vanda na yo tozali su na posa to yo kaka makilele na yo te tata Kimbangu tangu apesa nga examen na mbanza ngungu tangu batindi mbongo pa ya ndeko papa Suna na papa Robert nani Mukolo tangu batina mbongo $200 tata lobi kendo ko zwa mbongo na mbanza ngungu yaka bisika nga na fandi po tata Kimbangu alobaka ye mboka ne mbanza ngungu bisika ya fandi nga na faina ke santu mona bengi nga zana mbanza ngume nga nazo mona na mbanza ngungu yaka nazo zela yo na kena mbanza ngungu pona kena ko bimisa mbongo na banki alobi focha ye muka zokoma omoni ndenge ngana zokoma ngabe na moni focha na $100 wana po papa Mukolo cha $100 papa Simba na baza na Canada 100 bapitinda 200 na mbala moko siko fali nazwa $100 siko papa Kimbangu alobi abagi pardon abagi ba zero fo bimisa $200 $2000 fona bimisa $2000 sikoyo atuni ngai ozomona ndenge nazokoma ngabe papa nazomona kene ko bimisa $2000 foto kene ko sala émission na Sintu place azongisela air na place abimisela mai tangu bakangaka ye na mbanza ngungu tangu bakanga na nkamba azoya mbanza ngungu tata nakomi pe na banki nakomi kana pauti jeune moka bimi zwa biki ko zwa biki oyo eza na guichet kuna te zwa biki oyo cha limero kaka ko chape ko mona yote chaka ka limero ya telefone na yo na code nalandi kaka pona yebika salaka kuna te nzoka tata Kimbangu tata na zubiki na komi mbala moko bakoti siko tangu na bandi ko koma na bakisa ba zero espinga bongo siko na koko koma moyibi te esprit yelinga inga siko na nzwa $2000 esike na koma moyibi te mbala moko ngabi te funa chakaka 100 na chekaka 100 mama mbala moko mbongo ebimi $200 tangu na bimi kaka noko Bruno na mama Kevin na bandi ko lela bango ne bato babanda ko pesa nga conseil ye wana fallait que tu bino faut témoigner bandeko faut pesa témoignage
sansa nazo ki desa sansa kasi na zolo baba sansa na bandi ko la motara memi biso tina kuna tokene ko sala émission wana pona lagisa makambo o tata Kimbangu asali na mokili te tuninga to ndima ga sali so 2000 bimaki 2000 bimaki te tango na bandi ko lela na liate mama na mama siko ngabe papa Kimbangu soki na kokisile makambo te abeta kangai bongo siko lokola makambo na kokisa ngote est-ce que papa ko beta ngate na bandi ko banga donc banoko Bruno bandi ko teya ngai papa tala kaka boye fanda ti tamo bo esprit yelinga to sali peka émission na ye to zongi na yape na liate na lali peka bongo na butu tata Kimbangu ye alobi mwana azoseka mwana ngane mutu na sali so examen na lingi na yeba olingi mbongo oto olingi musala ndenge yo zoloba na ngai ke na ba pesa nga mbongo ngane musala batikili nga na mabele ya mbana nsanda tata Kimbangu apesi nga musala na lagisa moyindo ba na pesa na zongisa bonzambe oyo tata Kimbangu ayokila pasi na mama ki mpavide na padi bakangama bango nyonso bakoko bakangama yango nde bapesi ngai ngonga na posa l'arte mbongo naza na posa ya mbongo te naza na posa ya musala oyo papa pesi ngai mbongo tata Kimbangu yene mutu apesa nga mbongo tangu nango ekoki po alobi na tonga mbana sanda na tonga nkamba mboka mibale apesi ngai ndi yango oyo eza nsanda na nkamba eza loko moko yango ne na ye kopesa makambo pa ya papa Simon Kimbangu na ngai sekele abomba lisusu te ndenge to sololaka ndenge tango na peseli nde bapeseli mission siko poso tozui kuna papa Kiangani azali ba ope balandi ye bazali sikoyo yo tango kovanda bato bavanda bandeko tovanda bango pembeni obendenge nini gouvernement oyo zala ndeni ndenge tata sokoli mokili ndenge population zozomona makamu elinge sila sikoyo evenema ezoya sikoyo population tozomona yango te kozala menga siko na mipesili déjà annonce papa Simon nanga ayeba déjà ami donc abeta show na likambongo ngai nateya po tata alobi yo pasteur général mokili nanga Afrika yonde na pese charge ndenge pe nzambe pungu tulendo ya ko pesa nga na date oyo moni yango pe tata Kimbangu apesi nzambe mokili apesi bango nyonso ndenge toza boye lelo na butu na bakufi na bisimbi bayaki na ndako lelo na butu bisimbi nyonso batelemi zimbasi nyonso batelemi ngonga yekoki sikoyo na émission oyo mutu akobomba yango akende kopesa ngo papa Simon Kimbangu na ngate boyoka mapata na mabele sikoyo boyoka mokili ndenge Simon Kimbangu oyo bobenga kakande oyo azane profeti doti bandeko bavandi awa bayebike na gouvernement ya sika bango bazala na bango te esali mwa pasi bango zala te mais tokei malembe bandeko na émission na biso papa Bobo Matola bato ebele balandaka yo bato ebele bayokaka yo bato ebele pe bazo comprendre ba jour oyo ba message oyo ozobimisa mais na sima na yo so natali oza penza na bato te ba message ozo lancer tango ko yindela yo est-ce que comme la yo lokola ndeko na biso mone mwanda nse mitiaki ndeko batama na gauche azonga na droite azonga boye est-ce que et comme lo ndengo na te vraiment ngai na koko kimate papa lobi na nga nazo kene nkamba kutu date na pesinga te nazo kene nkamba nga moko kimba na koiko kene na Kimbangi te pondenge na kenda ki Lubumbashi ya pesa nga Kimbangi te tangu na kenda na territoire ya Mbanza Ngungu dimsadi territoire amemi nga na kuna na église ya Kimbangi sekuna poto kene kozwa Kimbangi baboya bato babana ko sambisa nga ba petit bana mike bampuku na moni kaka te lokola za émission fona mikiti sapona kokisa makambo ya tata Kimbangu papa Kimbangu alobi kene madimba adimsete territoire madimba nafuka mi na porte ya bengi sanga defwa na porte nafuka mi na porte nzoka nazalanga te nafuka mi na porte adimsete kimi akima ngai adimsete kimi bongo lelo ngana kena kokima nakena kokima nani makambo oyo ngana oyo wuti pana yenza mbe mokeli ngana kena kokima mutu
soki yo ko benga bango oyo yebi baya soki nakokima bango pour événement emonana pour tangu pe fweni oyebisaki biso ke banzete oyo biso tomonaka banzete za 5 awa est-ce que banzete wana to comprenaki signification nango te signification nango elingi vraiment koloba ni po même ngana comprendre te kasi sikoyo lokola tata kimbango moto apesi ngai yango ye moko ngai na yebango te ngai na yebi alobi kende place oyo ngai natindila yo place pe natumbela mbeka pigeon na taba na elamba oyo abandisela nga mosala awa nde awa batemwe bango yeyo batemwe place ngai natumbela mbeka lingomba nyonso putulu wana yango bapakola awa nde tata kimbango lingomba oyo atinda nga yango oyo bisika sikoyo tango lobi na nga kende kofana na nzete wana babengi nkumbu ebongo sikoyo nga na yebaki sikoyo tango sikoyo nzambe mokeli tango apesi nga explication loboko misapi oyo eza 5 nzambe mokeli ne yeyo yende mutu apesa asala mokili nzambe oyo biso mpungutu leno ne yeyo yende mutazana mwinda ndenge to lakisaka musapi oyo neti munduki ozomona munduki oyo ne yango ne epesi puis ezana pouvoir ya mokili mobimba musapi oyo yango nde yango to lakisaka pa ya bato ntango to simba kabiki yo tango simba kabiki osimbela ngo ndenge nini kaya boy ne wozo simba yango nde bongo siko musapi tango to simba kabiki to simbela ngo boy yango nde sikoyo ezana pouvoir oyo babengi sengi etape wana yo moni donc nzambe tata ndenga pesili est l'ouest nord sud yango nde sikoyo mwinda ezana est oyo ezotala mokili mobimba sikoyo yango ne betapi bitabitano ni bia biobio lumweni abu mwana nga mutu funa bongisa ngo nga mutu funa créer makambo ndengona kasi événement yonde mutu so fo mona ndenge fo yebisa bango ke mabuidi fo yebisa bango ke mabuidi donc si to comprendre bien lelo na bandeko bazolanda biso olingi lisusu lisolo ya Yesu ebetama te tata lobi lelo ngonga ekoki babeta lisusu lisolo ya Yesu te sikoyo tomona ndauso tomona makambo oyo ezo ya siko nga na lobi na bimisi kaka ndenge tata pesi ngai tangu yango yo tosambela nzambe oyo bakoko nga na bimisi oyo aboyi na yete sikoyo toyoka nzambe ndenge akosalela siko lelo osoki bango moko ba invité yo ndenge olobike bosololaka na papa kiangani bosololaka ne na molimo soki siko bengisi yo oloba makambo zoloba na biso peut-être biso kozala kozoko intimider biso mais ye est-ce molimo na nzoto pena na nzoto na yebisaka ye na molimo kaka te na nzoto na yebisaka ye siko yo za témoin na ngai sikoyo makambo oyo pona ya kaka pona pesa yo makambo oyo papa pesi tala to sala boy to zongisa boy ndenge na yo ka pasi pona nini papa lobi fanda kaka tozo bongisa yango na bonzoto boye na pesa kaye réponse à pesa ngai fanda kaka nzambe asilisa makambo lokola nzambe akomi pembeni asilisa makambo yango nzambe aye kotinda ngai na pesa ye likambo yango ndenge mindele bayindo bazozonga na mboka na biso batonga mboka na bango sikoyo basambela susu nzambe oyo ya bapaya oyo bayela biso te oyo bakoko banyokemela te soki na comprendre bien nde balobaka nini kimbangisi nde bakomaka l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbango. Baba okoma ndenge nini? L'église de Simon Kimbango sur la terre kake soki ou bien ndenge. Meka sesiko ngai nazo yebisa yo mbandeko. Ngai oyo ngai na yoki oyo ngai nazo loba yango nde sikoyo fo balongola kombo wana lokola pe Yesu aye ipana ngai ye moko aye kopesa ngai ke ngai kombo na nga awa na mboka na bino na ye kolongola ngo Yesu aye na pesa bino date Yesu aye pana nga
na yeko longola kombo na ngai na ba photo na ngai na yeko longola sikoyo tata lelo atini ngai na lakisa lelo le 15 na koma na 15h awa na sala émission na tinda makambo oyo papa yo émission oyo eza ya mokili mobima fo balanda me émission oyo eza ya papa Simon Kimbangu nanga eza ya ye Bosko oleki oleka na émission po nini okenoka nkamba toke ebisa yeke non eza message eza boye mokili fe ye bananu potango nakendaka kuna bachela kaka bakale ye moko yebi kaka tango nakendaka bacheka bakale me ba oyo baza pembeni oyo bachaka bakale ba demo ndenge tokendaki na papa Kubula le de na 2018 bakanga ngai metango papa Kimbangu alata soda wana police wana soda wana mutasunga ngai na nkamba kuna yene mutu komisa ngai papa lobi fanda kimi nzambe akata makambo yango nde ngape na fandi na yoka ka ndenge kaka ya lobaka siko lelo sikoyo papa lobi secret za susute abimisa ndenge tangu natunaki tangu tokendaki na papa Malengi natunaki papa yo moto yelaki nga tangu nakendaki mangenge tangu papa tindaki nga na mangenge nakina kubimisa satana yo moto tangu na ye papa Diangenda yeli ngaka nzembo papa Simon Kimbangu na ngai ayeli ngai na ndako lobi 35 na 49 chiffre wana na pesa kyango na mokili siko tangu na kena nkamba pe na tuni papa siko oyo oyaki na ndako oyo oyaki ko pesa ngai chiffre oyo po mokili bayebaka pena teke yo nanga to sololaka siko eza yo obe yote papa Malengi témoigner nanu yo nanu réponse ni na pesa papa Malengi mega ko témoigner zo témoigner za ngambo po témoigner nanu soki eza nde wana te tika bon na pesi motu na pesa papa tu ya lobi yo o témoigner tango bokendaki atunaki papa kiangani ke tosololaka no na molimo ndenge tosololaka makambo nyonso eske eza yo to eza yo te chiffre apesaki yo 35 na 49 otunaki chiffre wana yo moto opesaki nga na molimo to yo te andimaki ezalaki ye andimaki wana yo moko za président oui tant que tokotaki na kati parce que na bandeko deux couples couple mosusu otaki Belgique mosusu otaki France donc tant que tokoti biso nyonso abira Dieu papa yoko fuka mandete abisi papa bobo afuka mate biso fuka maka yimo ka bitina le belaka fuka mate yimo ka bitina po moko batu bazolanda biso ba mona biso neti ba comédien ba mona te foza la ba oyo bazo sekisa batu mais to lingaki pena pour témoignage ezala clair papa bobo makambo tozoloba moko tozo seka oui mais c'est sérieux makambo tozoloba eza sérieux ya niveau ya kosakana te makambo tozoloba ekoki mema batu ti na ba biro batu babandi kosamba likambo yango po eza makambo molimo bino bokutani na molimo mais biso tozo traiter yango na bonzoto na mosolo mutuna na ngai avant tokende malembe na tuna pe mwa bandeko mwa mutuna moko ba se présenter pe olobaki ke okau asali yango te nzambe ye moko akozwa charge ya makambo yango bosoki azwi charge ya makambo yango eke balobi na yo okende ko s'installer kuna yo déjà na porte batelemelaka yo siko okokota ndenge nini po kozalaka libanda ozolobaka to ndenge nini kolo mokili moye moto akanga eza te oyo asali mokili yo pena ozana makasi pona kokanga nzambe oyo asali mokili nayebi te oyo pena ozana makasi pona kokanga makambu nzambe oyo asali oyo apesi na mutu sikoyo yo ozana puissance wana ya kokanga makambu wana voilà réponse bandeko bayebi yango to na pusa na mukie avant nazongela papa na biso bobo o pena fona zonga po awa okoko na biso mbote koko mbote mwana koko ko yiko pesa kombo na yo bato bayeba yo ozali nani ngeta tondele nkumu ya mono Taba Diasala Serafin Taba Diasala Serafin Taba Diasala Serafin Taba Diasala Serafin tu mesana kikongo nangela mwa pasia ngeta yikomweni pembeni ya papa bobo ngeta nkiwoti sala pembeni yani yani mwana wa mono
wantete muna luvila lukintuma mvemba. Voilà, ngenda mbala moko, ngenda mbala mosi vafuluki ngeti sosila. Ngeye wavanda vavata diadi mwantama. Eske wamona kimbangu kitutuli tuvovilanga ntango za zonsono. Eske ngeye wamona kimbangu. Mona takimbangu ke mona kumuna ntango ye mona yani kari yani mumpeveke mwina takimbangu sola yani takimbangu ke sola monoko. Monito ena kemona kumono kwa monako wavwanda ye bantu bombo bavwanda ye kimbangu to bwe malutila bobe vwanda takimbangu tampari muno ye vwanda yani vwanda takimbangu tampari yani siri kutulonga usungama na nzambi bito bandombi yesambila nkaka zetu yani vwanda takimbangu tampari wow mambo papa bobo ketivova mambo mana malenda kangisa muntu malenda zubuswa muntu malenda vonda pe muntu ngeye wena deja mbuta ngeye utuva na conseil est-ce que kulendi vana pa bobo conseil que yambula mambo utisala yambula kilili kungana malongo kumdia mu mambo ko tata nzami mitatuka nzami bito bandombi kumutatuka mulutumulo tata kimbangu katita kimbangu yimvulusi mabito bandombi. Wow, ngeye depuis wavwanda zeike kukunkamba kyangani ukalangako uta donc est-ce que na lobango na mwa lingala est-ce que uzondi mapeke papa kyangani akoki kolongwa na kiti wana po papa bobo matula a remplacer est-ce que wena ya yelendo donc kondima est-ce que papa kyangani akoki kolongwa na kiti wana po papa bobo aza muta famille na bangote siko akota wana siko zo mona ngote kisa compliqué luzolo tata nzambi papa bobo kafati kota na kitikina luzolo tata nzambi ka luzolo muntu ko ka luzolo muntu wakinza ku bonzo mono bonzo ngei nzambi zolele buna papa bobo ke manda na kitikina pasi kakatula itombe kyoki kikalanga yani kuna bulongela bantu bengani nchi ya Kongo wawo tete kumona yezi escargot mo chapeau mudiamdia ki escargot luyalu mvuidi mono lulokanda dia mulusisi la bango nkasi zetu luyalu matondo papa voilà bandeko napusani lisusu kotoyo epai ya ndeko na biso ndeko na ngai na mono deja na tenir kombo ezalina kombo na ngai bakabala ndongala Antoine. Voilà. Pona nini okokotana ata na katoliki te protester za nango armée disali ozo mwa ba poste na yo kuna yo sepeli kaka kosangana na ba papa bobo awa ba papa mpadi. Bon, ngai banda bobota mena ngai na bota mena lingomba oyo. Ba mama na ngai babota mena lingomba oyo. Bakoko na ngai bakangama na makamanzambe oyo bakenda na likolo. Makamanzambe tata mpade tata kimbangu. Yango lokola ngamo ko na botami na lingomba wana bakoko bamoni pasi bamusu bakufa ngape na kotika nzambe oyo te yango nazola na tini mukolelo. Si oyo makambo oyo ebimi wana na ko benga ngo prophétie to révélation te mais prophétie oyo ebimi yozo ndima yango. Bon, ngai fona ndima yango. Tenzala no clair, moi makamusu sozo kota no doute le bible en tout cas ngana doute uzalo libre. Bon, ngai fona ndima yango pa nini? Ngai na biso no de fandi apart mutamuntu. Ngai na témoin oculaire pa bobo. Makamunyo samana. Po pa bobo na tangu to samba na kata lingomba oyo. Tozo kendo za bilembo ya kata église. Nimba numero wana ya bilembo. Ngai numéro na ngai ndé mususu. Pa bobo faza numéro 1 PCP. Numéro 1. Tanto sokende kota bantao na kindiati. Papa nani chef spirituel soto komi kuna. Toko za la place mongo te pa bobo ye fo kende pembeni ya chef spirituel yembo ko benga yaka yako fandao. Chef spirituel ndebilembo. Bon.
wana bilembo po bilembo wana te wana yo ozokende mosika nga nazoloba boye prophétie wana yo ozondima yango to ozano mpe na baduti yango nalingi ozala libre oyo ye ngai nazondima yango voilà yango nalukaki tokei na ngambo oyo ndeko na biso mbote papa papa nde namoni oza jara bato balukaka baproblème te bato balingaka na bango koswana te siko likambo ezosalemela biso o papa bimisi papa bobo abimisi matula akende kovanda na nini na nkamba papa kiangani atikela ekiti prophétie wana ebimeli na kati ya lingomba na bino yo ozondima yango to ozondima nango te papa journaliste bon wana eza makambo nzambe eza na kibomoto te wana ne bango ni mutu bayebi seke bazotinda ye kotinda kotinda dongo olobi me kondima ke na ndimi prophétie soki mpe olobi prophétie wana eza greco nde toloba na Kinshasa greco donc lukuta olobi no peke eza lukuta bon tondimi voilà kondima na soni te po mamuso kondima na soni lobe boteli yo problème mbote papa mbote papa journaliste kombo nani kombo na ngai Luzaya de Séraphin voilà papa Luzaya de Séraphin oza na bana no aza na bana bakoli déjà bakoli voilà si oyo prophétie wana nga nazolingaka nayeba prophétie o papa bobo alobi eza teke pozo mona est-ce que yo zondimela yango to opozano na badoute na yo poza mutu bon ngai pona ngai ezali kama nzambe likamwa nzambe te longola nanu mama nzambe yo moko biso tulingi yo moko bon kasi wana lobi te ezali kama nzambe batiela yango tembe te bon wana ye azo prophétie wana ndenge ozolobela wana nzambe motayebi eske eza bongo beza bongo omoni ki okomprendre biso te biso tolobi nzambe asi apesi mais ce que yo na yo est-ce que oza convaincu ozondima binake likambo eza ya solo bon oyo wana so oza na doute lobaki nga nazodute bon eza doute te mais bon ozotala kaka nazotala nanu voilà nga nalingaka bato oyo bazalaka un peu clair ndeko nanga mobali yo oza no jeune okotelema no tosolola na biso mbote ndeko mbote papa yo ovandi na mboka oyo nga vandi na mboka nabutami awa ozosambela mpe na lingomba oyo te nga mpe nasombi lingomba te asi papa ndiri ovivre mokili tauma makambo bon papa bobo oyebi no oyebi bien makambo mpe asala banini nyonso oyebi no te avant nga pe alongwa awa kala alongwa mwana moke nakenda mbazangungu tie pe akomosa makambo na ye tie pe nga na ye pe akomoyiba pe ata bumasulu pe papa nde pe toyoka papa mete moto nde toyoka voilà sikoyo yo kuto bien po yo zano na kati ya mwana te so ndenge ozotala pe nando otali nkamba otali gayar nango otali laro ekotaka na nkamba wana otali bababiro nyonso na makambo nyonso siko papa Kimbangu enani Kimbangu Kiangani alongwa wana papa bobo a remplacer ndeke yo zomona na neske likamande wana ekosalem soko tele pe zongo pe normal pe makambo nzamba ya makambo nzambe taka ya 2021 banini ndeke to 2021 makambo ko changer tebite ko pe nzambe ko la ko mama na biso pardon voix pa na e mama pardon sunga biso yaka na naza na posa na yo teni wana ezo salo moi bien voilà bolobaki nzambe mobe za makambo nzambe pe nzambe mo bia kola te pepa na ye makambo pe changer wa yo zo betene wana po lobi ko mata pied gauche côté papa bobo non eza so da quotidien na yo et on a vie pouvoir c'est la famille voilà na baluki na ngambo ba mama to sola muke na ba mama na kende mo ngambo oyo comme ça to kutana bien na ba mama mbote mbote po na moni teni oyo d'abord esepeli singai mais olandi biso mwa mukie na émission de tozo sola na papa bobo tangu azolobake papa Kiangani Simon nazo préciser bien le père spirituel na minute oyo ya église kimbanguiste kesiko ye alongwa na nkamba et puis aza na famille wana te alongwa papa bobo matula a remplacé yozo ndima likambo
po eza libongisa ya Nzambe eza ya mutu te donc biso tozotalela nde Nzambe mutu azopesa ye bilaka wana olebo conseiller ke makambo ekomema musika bino bozotalela ye tozotalela tata Nzambe na ye mfumu nyumba mutu azopesa ye lisolo ya vie na biso ne monde entier mais bien aussi na yo kaka bien voilà merci beaucoup nakite pa ba mama na ngai awa mbote mama mama mais kotala yo ila bena mutu akobimisa vérité hein kotala yo mais kana koyebisa biso vérité est-ce que makambo yo etolobana lobana ndinga se est-ce que yo so ndima eza mabongisa Nzambe soto mutu azotinda soki bato akimbangisi babandi obundisa ye yo mpe odefendre ye Nzambe mutu akodefendre voilà to continue na ye pa mama na ngai awa mama mbote papa mama nabi koza makasi na losambo ozaka makasi na losambo est-ce que okokina kopekisa papa bobote atika makambo moye topekisa ezare papa po eza mokana Nzambe siko eza 2021 abi mbonga na ekota yango wana siko mbonga wana ekota Kabila longwaki Tshisekedi akoti mbonga wana dijese ekoti mais mabe ezaka dosi oyo bino bulingi papa bobonde achalingo tolingi papa bobo asala po tomona sosoki ndeni na sima ndeni tokozalela voilà bande ko balandi nazo kende kosilisa émission na biso na papa bobo ba ye bozui biso na nzela tozali na papa bobo Matula na ye tozo solola maye to solola ka chaque jour azali kopesa biso makambo ezokamwisa nanga boko mutu nazo tuna ye mituna mais eza ngai te eza réalité oyo bapesi ye akoki pe ko bomba te faut ya ko expliquer biso faut ya ko loba vérité papa bobo to komi presque na suka na mega kotala on va dire aussi que c'est à 15h. On a pas la montre de naïbaïde. Tu commis 15h. Papa Bobo tu commis na suka il y a émission la biso. Ce qui est à Likamboyo, tu poser aux questions en haute, mais ils aussi un faux ebima, mais quand on a quoi biso Likambo. Matondo mingi ndenge otuninga ye question wana. Oyo kaka na koyiko bagisa boye. Lokola bayindo bayebite ndenge bato bana na ngai bana na bandeko na ngai ya bayindo bazofinga tatampadi aza mobikisite aza lege tata kimbangu te mais lokola lelo ndenge nazo pesela bino explication ndenge bana kimbangisa bazolo batatampadi bandeko mususu bayebisaki ngai o tatampadi to yebite biso yebika tata simo kimbangu kyangani to yebika tata kimbangu kyangani bato bapoto bato balebaki bongo biso yebi tatampadi te mais tata kimbangu lokola tata bino boyebi tatampadi te sikoyo tata kimbangu yeko fongola kadena na madimba na mboka Afidika oye kangama place bakangela tatampadi. Siko le 30 juin tango minduki ebetaki na lengina yana témoignage oyo ayokaki minduki wana le 30 juin tango na 2020 le 30 juin minduki ebeti tata kimbangu awuti madimba bazalaki na mama kimpavita afongoli kadena banoko brino bayebi makambo yango ndenge tata kimbangu na epesili bango explication mokili bayebi siko ndenge tata ndenge ni tata kimbangu akende kofongola kadena wana place bakangela tatampadi na madima na territoire na kene ko pesa rapport wana na ba chef ya l'état nani gouverneur tata kimanga benga ngai ke yebisa gouverneur o wapi pona ngo twala ba gouverneur na minute yo atuma to bwana abenga ngai ke nazo ya poto solana yo abenga ngai numero nanga azanango abenga ngai mais na zeli ye ayete balongola ki ye wana informé yo balongola ki mais siko makamunyo so onanga nazo loba kasi leta yibi yango bongo siko ngana kene ko bomba nini ngana kene ko bomba makamo ya Nzambe tata Nzambe oyo azo pesa la nga explication nenga lobi na pesa explication oyo na moyindo nyonso bandeko avant de clôturer
même bato ebele bayebi na bango papa Mpadi te hein toloba penza bientôt za la simple ebele bayebi yete soko ko expliquer biso na mukuse poto komi presque na suka papa Mpadi aza nani na mukuse kaka ndenge Yesu bazalaki na ndeko na ye Moïse ndenge pe Buddha na Buddha sozo na Moïse bongo siko chaque kona baza mibikisi mibali bino boyeba kaka te moyindo yeba kaka te donc makamwana epesanga kanda kozwa kanda te foye kolisaka biso to yebite donc papa Mpadi so to comprendre bien azalaki ko accompagner papa Kimbangu ye tata Mpadi ndenge na pesi bino photo wana donc Nzambe aza mutu moko mystique tokeba pona Nzambe telaka yetembe te Nzambe aza mutu te Nzambe ndenge musala asali tata Mpadi obino bozo mona ke tata Mpadi ye aza mwana mwasi kiteleki na monde ye tata Kimbangu o bozo mona mwana mobali nenzala mpana ne ye donc yende mutu achangeaka donc abota maka donc Nzambe akufaka te abota maka bango nde kaka bato baboti mboka bana ya mboka oyo donc mutu nyonso azobota donc moyindo donc lokola Nzambe apesi ngai ke moyindo azonga donc Nzambe akata makambo po moyindo azonga ya solo. Voilà Nzambe akata makambo po moyindo azonga wana toke kopesa mbote mbala moko na mama Nzuzi bitutala na France topesi yo mbote esiko zali na États-Unis wana topesi mbote na ndeko Ntsola mbote na yo esika ozali et puis toke kopesa mbote na mama Nsila Nkanda wana topesi mbote puis toke na papa Mukolo na Canada to pesi pembote epai ya papa Kabelako to keimbango kopesa mbote na papa Wazankongo to pesi mbote papa to komi pratiquement na suka ya masolo na biso mama dola to komi na suka po yo polandaka papa bobo makasi to komi na suka ya lisolo na biso tozo kende na biso soki muta koki ko retenir to bandeko bakoki ko retenir eloko na émission oyo bakoki ko retenir nini ya motuya bongo oyo nyonso na bimisi mutu nyonso ndenge tata Kimbangu apesi na mokili bongo nini susu kasi moyindo bisika zali lokola bayebisi bango ke miso efungama matoyi na bango efungama sikoyo totala mikolo lokola biso toza batatembe lokola soki bandimi yango ma émission oyo bakomisa yango ye moko ayebi na ye yango ye moko tata lobi amonaki ndenge tosololaki amonaki wana molimo wana na molimo sikoyo etikali so na ki molimo te etikali sikoyo miso na ki musuni mokili emona ndenge ye apesa témoignage na mokili mobimba ndenge tata Kimbangu alobi alakisanga na mokili mobimba mukumba oyo Nzambe apesi ngai oyo akatile laka ya mokili ababengi Afidika yango nde na yebisi moyindo na yebisi papa Simona ngai oyo azana nkamba yende mutu azu charge oyo eza émission oyo ya tata yemoko mutu azwa solution nango akosalela yango te ngana za kuna te komi nasuka bandeko na biso bo continuer ko s'abonner na ntemo kia kwanza bandeko bo continuer ko s'abonner na Info 16 ekozala malamu na libota mobimba oyo elandi biso bo continuer ko benga biso bo continuer ko pesa ba conseil na bino bo continuer ko pesa ba suggestion na bino ekozala le bienvenu epai na biso to ko bongisa siko bomonaki ezalaki ya kobeba to ko bongisa nyonso to komi pratiquement nasuka ya émission na biso. Mais avant to silisa émission likanisi moko eyeli ngai papa bobo oyo na compléter eza question ya suka poto kabwana yo ozali mokitani ya papa Mpadi yo moko posala lingomba ou bien ti lelo zaka mokitani ya papa Mpadi kasi tata siko alobi atindaki ngana lingomba ya Kimbangisi na te ya bana Kimbangisi siko yango nazo yebisa mokili ke balobi na fanda na te ya mokili Afidika voilà
Donc, si je comprends bien, Yozali, moto yo okotina kimbangiste, ote ya siko bate ya même bate ya ma bien bien. Bate ya ma bien bien po babunga bango bandenge bate ya ka batu bongo te. Ndatata ndenge ya pesili explication, ndenge pe na kena ko pesa explication pa papa ye moko, alobaka na ngai zela kaka makambo nzambe akata makambo. Yango ndia pesa ngai réponse. Sikoyo mabomba mi ezali susu te. Yangonde bande ko to komi na suka to silisi émission na biso na bolamu nyonso to pesi mbote na batu nyonso oyo ba compagnie ki biso mais papa ngara yo na to kabone te to zana papa na biso na linga ngara kabona kana ye so na kabone na yete na yo ka bien te donc to zo kabona na yo papa na yebike otambola na papa bobo to za batu moko to zalaka to kobunga pe na maloba to kobunga pe na likambo. Mais oyo bimi awa eza mwa moto ya makasi. Na préféré na clôturer na yo émission. Mais est-ce que likambo ezoloba mawana? Yo ozala doute na ngote. Bon, na kibo moto doute ko zala, mais na molimo doute ezali te. Parce que ya nzambe eza ya mutu te. Makanisa nzambe eza ya mutu te. Tango nzambe deseli likambo na ye, sale maraka, quel que soit le cas, et sale maraka. Voilà, et ça est ma kaka. Mambote na bande ko yo libota utu na ebi, libota ezolanda biso. Mbote na libota na mobimba, mwasi na BBC, pe bana na nyoso, Tigre di Manama, Parvi di Manama, Elda di Manama, Lundhalila di Manama, Prince Elville di Manama, Neftali na kata Luanda di Manama, pe bande ko nyoso ya mangoma nyoso ngoma na ngai kize ya tata wana wasila ngitukulu pe bande ko nyoso photographe nyoso ya kisantu pe yakini bino sombote pe bande ko nyoso ntemo kia kwanza mama kumbu na mjiki mapoto ba papa kabela ko papa mukolo ba nyoso bambote na kombo ya mvulusi kimbangu. Voilà, bino nyonso topesi bino mbote tokutani na mikolo mezali koya pona makamo mosusu botikala malamu na mabota na bino. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.